Ah, la baronne asali nini na Anse Luzolo. Anse Luzolo a signé Rando. Anse Luzolo a Popoli. Oh, tout chemin mène à Karine Mokonzi. Bon, Anse Luzolo azalaka déjà na Karine Mokonzi. Mais Karine Mokonzi asali nini po akomisa Anse Luzolo akotisa ye surtout akati ye manzoloko ya Rando akati ye na nani na Mike la Duchesse. Bien, pon boa bata sambla makasi boy. Kale, boni, omona na suste ya kotongo nso botonganga. Makito nso bosalelanga. Bino kasi na ebite, to na yoka te, na yoka nanga ya na benda nanga. Anse Luzolo makolo pepele. Mike la Duchesse makolo pepele. Mama Epela na Mama Kalunga. Toilette à coup direct. Ta. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba Rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka Rando na ba oyo balingaka Rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, en tout cas, elengi. Oh, Rando, ezoma pamboli. Rando, ekumbama. Rando, sukali. Au commencement, c'était Rando. Aujourd'hui, la Rando. Dans le futur, Rando ekozala. Oh, Rando elengi. Rando, ekotetina Anse Luzolo. Ekotetina Mike la Duchesse. Bongo Mama Kalunga. Oya akima barando. Mekoteliye. Bongo Mama Epela. Oya luka barando. Na baninga na ye. Melelo yo. Azwi Rando. Oyo ya ganga filme. Anse Luzolo. Bandeko. Elengi. Anse Luzolo bakanisaki akomemango na pete. Bon. Amemaki yango na pete. Mais alaki actualité. Autrement dit, enlever les rideaux. Pour filmer solo et banda. Surtout le kola. Yemo kwazali acteur. Comédien. Humoriste. Bakombo bele. En plus, likolo nango mikiliste. Mwana poto parisien. Dika. Ya pamba pete. Abonga, azwa. Bongo côté toilette. Ah, Mama Epela. Mama Kalunga. Bopesa bantunga mbote. Ba toilette. Wana yanango mabete. Mais oya bino niveau tondi. Ah! Osali toilette mais ozomona o salaki lundi. Na o salaki ti dimanche. O mesana batunga. Ah! Anse Luzolo. Pano sengi bango photo. Le baba tika basala te. Batika basala te. Bana na biso babotami na poto. Na ba papa mususu, na ba mama mususu. Ba umela na poto, ba fuako mpoto. Ba mona photo a bongo. Ba gosa une semaine, ya gêne. Involontaire.
bazolia te bazomela te. Ah, pe ba cauchemar. Oh, Ansulu Zolo bake kovandela ye na plateau bakanisaki akotika yango na pete. Nzoka babosanaki la baronne Karine Mokonzi ye mutakataka bakamo ya rando. Ansulu Zolo amemango na pete. La baronne alobi oui, eza la baronne bokanisi nani? La baronne Karine Mokonzi, oui. Ye muta tungoli Ansulu Zolo rando. Ye muta kati bakamo. Bozo mone lobelite. Bozo mona ans ndenga zo tremblete. Wana babenga ngo rando ya muzungu. Muta kokata nga eza la baronne. Soki la baronne ite fo ezala Maréchal Eka. Ye ba bokata bakamo. Bien sûr, ça la rando te. Aïe, Ansulu Zolo. Bongo Mike la dit chaise. Ya lobi, ok, Ansulu Zolo. Yo lo kolo pesi kote kuna. Ngana ke na TikTok na TikTok bango. Bango bakosa liboma. Balobi ke o Ansulu Zolo. Na Mike la dit chaise. Bakabwana. Lokola bakabwana, alors biso muto kabula bango na ndenga kindoki. Bon, na ndenga selembao, koteka bokende. Nzoka bango bakabwana te, bazako tala bango. Bavandela bango na mitu. Bakenda Afrique, bazonga, batika belili na bango kuna. Ozo mona penzaki Ansulu Zolo zongi. Azotambula elili ezate. Atelemi na moi sans elili. Mais na kata Congo elili ya Ansulu Zolo. Na Mike la Duchesse ezotambula. Ezokengela ba comédien wana tua bazabola mike. O baza contre bango. Surtout contre bango. Pona bozwika ko baza nango te. Po bango pe kuna na Congo bazwaka. Mais contre bango, parce que bango, bavandaka na toilette, calmement. Bakotaka na WhatsApp, na toilette, calmement. Na TikTok, calmement. Bayembaka même tina kati na toilette. Mais bango kuna ti bakomi bakoko. Kaka toilette moko. Bakamarade bantunga. A côté toilette azwi pince o batandaka bilamba akangi na zolo. Bako wako mesa nango te. Alors batali Ansulu Zolo. Soki ba ye na Congo, faut ba lukile bango ba toilette ya bien. Ah, bazo kamwa. Même Ansulu Zolo tanga kedeki na bana. Mwana soka lobi kaka papa j'ai envie ya kokota toilette. Ah, bazwaka moto te bisika toilette ya bien ali. Ata bazaki na restaurant mo so batalika toilette wana. Bino ozomona ngo bien, mais bayebi ke banoyo bako crier au secours. Appelle les pompiers. Direct. Ba moto yako ya pembeni. Oya mbila, wa. Yango Ansulu Zolo ayebi bien. Bandeko, Ansulu Zolo azo critiquer ba toilette te. Biso nyoso pa na biso na ba famille. Toza nango ba toilette wana. Mais Ansulu Zolo soka lobe di toilette. Ezali parce que likambo ba yineli numéro 1 ezaka ka toilette. Likambo ba yineli ka toilette. O Ansulu Zolo tango azalaki na Afrique azalaki mabe. Non.
azaki na beauté na ye époque wana na tango wana baza kolela ye mpe na banzele ya ndenge akosakana te na beauté wana aza kobeta mpe mumbafu na ye azaki mpe na milie na ye surtout aza kosentir à l'aise aza kokota mpe batoilette wana me oyo ya bango eza kotonda te eza komonana te ya tika yango etonda te banda botama amona toilette etonda te siko banda ya poto azo garde taille na ye taille oyoyo ekomisaka bato na 280 ans azanga libumu taille ya bien aza na mère na pala na bana aza na famille couple ndako evanda surtout toilette en plus na ndako ya Anse Luzolo soyo boyebaka te eza na 2 toilettes moko na se moko na likolo 2 toilettes Anse Luzolo aza nango douche à part toilette te Anse Luzolo abeti vrai loko bokanisa ya kobeta nini babiloko ezalaka kaka oyo ezali bo ye moko alobi yango nga papa alobi eloko nini asala kaka kosepela nga nalinga nini rando surtout lokola la baronne ye moko akati Anse Luzolo bakamo la baronne tango internet eyali monde mokonzi ezali la baronne akokontrole yango toujours bien ti kota bato ya théâtre partout bisika être humain azali surtout soko okotaka toilette yeba oza contrôlé na la baronne ouais oyo eza monde mokonzi. Allô, Diablesse, on a besoin de toi de toute urgence, viens nous chercher. Que se passe-t-il, Démonia? Je peux pas te donner beaucoup de détails par téléphone, mais... Vous avez tué quelqu'un? Bondima kiango, bokozwa eloko moko ya mupa. Po mama Kalunga, la baronne, baseri moko, aninga corriger mama Kalunga, po na likambo eleka, oyebiango. La baronne a tika alobi te. Na yoki ke o aninga sala, école. Soki na pesi ye moko, oria sala école, tomona ao salela biso ba toilette. Yango atikaki. Siko ba toilette salami. Alors soki bato bazofuta $1, mbongo ezokota te. Osali yango ekomi ya mutea malamu. Alors, zela nkola kofuta yo. Me boyeli Anse Luzolo. Mama epela vanda te pa koti alors. Anse Luzolo alobi te ngala komemango kaka malembe. La baronne ye ayebisi Anse, mon président. Mondo, c'est moi qui commande. Rando, c'est moi. Polémique, c'est moi. Clash, c'est moi. Sirno, c'est moi. Monde mokonzi, naba église, c'est moi. Nyonso ezanga. Nako bota, nako kobota, manako kufa. Ngai kakao. Ale pia loboko. Akata ye manzoloko. Na gilet ite, na crevette. Anse Luzolo dans bakati manzolo kwa kata babuto elamba bomona makambo asali. Bravo Anse Luzolo. Bravo Mike la Duchesse. Foko fiakola bango boye. Bo fiakola bango penza vrai ko fiakola. Parce que bakolo banabino na nini? Beauté bozanango. Famille bozanango. Bana bozana bango. Ndaku bozanango.
misala boza nango bovandaka susu wapi na poto toilette est-ce que bino bomonaka bantunga non bakanga photo kanga photo selfie elengi bandeko elengi rando yo gu oeze bandeli oh rando bisous rando mobali penza boye kande botalanga ale mwana bino mwasi aye pepa bino katulu papa ya tabo kilo ta semeke la joli bino yeyo bolinga akelong mabe ambulance ya somo oh monstre la préférée na ta DJ ke yo pa DJ wa ka DJ wana one au préféré Yeko na place nanga oui on muta chouette. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.